ba bengi biso nyonso yaka sokozana moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soko kaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non soko osali bongo BBC pambate les trois Congo et kotambusa Afrique mokili mobimba. Alors surtout tout ça wana nde kolokisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tulingide tuzana biso kimia surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na jutu pena milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances, mais tout d'abord on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tamul samukil mobisu ndenge Nzambe apesi luisu yango. Kasi pana tina l'orgueil il faut ngai. Mutu wana yete. Ye kuna yete il faut ngai kaka. Sokoto sale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezalite. Toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko sokoto pesa na ndenge wana kido antuka tata Nzambe na kolo Yesu numu santu akusepela biso sinona tokusenga kimia na kati na mukili mwa biso na kati na Afrique mpasi zali na kati na Afrique mpasi zali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo badi kolodi bosote tokuluka kayango solo apamba teto tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge pa specialiste batundi kasi pamba teto sito mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwa na tuzaleka bamumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kadisi tokuki te eloko izangi biso na kombo ya tata mwana pena wali mo centre Nzambe na biso mokeli ya se mpe likolo biloko biso mpe biso bato yo nde tata simokima okianga Nzambe ya banzambe mokonzi ya bakonzi tigete papa okumisama twete yo bogi na lokumu biso te to commission Nzambe omizalela ki Nzambe wuta kala biso nde tososoli solo ete Nzambe tolukaka yo yeyo tofadi naye osali Nzambe peza balinga te ezali bongo komisama papa lokumu nke mva masanjoli ezali kaka ya yo kawa nkakako Nzambe na biso namba dansana olobaka lika olobi ngai Simon Kimbangu Kianga Nzambe molimo mosantu na yende kokokisa bilaka na mikolo koya nzembo ya mawaiza ekozala te esengo na esengo komisama papa po ete liloba na Nzambe ekolekaka te
papa kulutu alakaka biso esenga ngo utakala abi minoko na bino kopasuka ezala eka kozela yo nzambe na biso bokokisa bilaka komisama papa toza na pasi na ntina na pasi oyo tozali na yango nde na mabawa na bino banzambe bobongisaki po bokita bosepelisa biso bolongola biso na pasi yango wana po ete biso tosepela yo nzambe obongisi programme na yo utakala biso tokotinda na biso yo te tozali pose tozotalela kaka yo papa diangendela liboso tanga koma ipene ya kokende alatisaki biso makambo ebele alataki bachaussette couleur différente elingi koloba likambo kolo yesu papa dilonganaki angani awa alingi kokende alobaki likambo alobi oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite eke na gauche likambo papa kulutu kisolokele lokelo nzambe tata alobaka likambo moko papa abi na mikolo ekoya likambo moko ekosalema okolongwa gombe na makolo te na kingasa na suka okutana ta musuka na bato mibale kaka makambo nyonso wana yo kaka nde moto okozalango mosusu te ozali nzambe nzambe batindaka ete na 21 oteyaka biso kasi malgré matei na yo papa mitu makasi tembe ya ndenge wana kino yo moko okenda ye kotemisa bandoki na kimiala batindaka yo te yo moko kaka nzambe na biso kobana na kati na lingomba ndenge tovandi boye matei nini oyo koteya biso lisusu po tobongwana otindi batei basakoli na mokili mobimba po ete bateya mokili tolongwana mabe tosalela kaka malamu kasi ata bongo waya mokili bazali kaka na tembe makasi tetu kobanda biso na kati na lingomba na ntina na mutu makasi na ntina na posa ya bonzoto ezali katikati na biso nde papa diangenda alobaka ete moto mwindu soki akufi te akozwa mayele te papa tala lingomba ndenge ekomi tala mokili ndenge ekomi kasi olobi na biso tozala pose biso mpe tozali pose tozali kaka kotalela yo biso tozali pose tozali kaka kotalela yo po ete ozali nzambe tozali koloba ozali nzambe toza kobenga yo nzambe me toyebi bo nzambe na yo te tozali kotalela yo yango nde nzambe na biso yokela biso mawa biso bana na yo mokili eza ya yo bato bazali bato na yo pesa kimia kimia ekowuta epai mosusu mpe kaka epai na yo ndenge ovandi boye na mboka mosusu mpe kaka na yelusalemi awa epai biso tovandi yango nde nzambe na biso nini tokosenga biso bana na yo toza na posa tobika biso bana na yo papa tokoti na kati lingo mpo tobikisama tosepela yo sepelisa biso tike te bolingo mo na katikati na biso pasi elekeli biso nzambe na biso toza na pasi mpenza nini tokosenga mingi papa ya mabe limbisa biso oyo ezangi kokisela biso kasi biso tozali pose tozali kaka kotalela yo loba mongongo na yo telemisa bendele na yo po ete mokili mozwa kimia akumisa mpe balanda yo nzambe tata molimo santo papa simo kima okiangani mokonzi ekeke ya minei banda ntango kino suka kovwa tata mwana mpo na molimo santo amen.
alobe pa inopo. Nakumba tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi, eza mokolo na biso ba jeune. Toyokaka makambo ya 5 mois epai ya Papa Mbenza. Mikolo yo bambole ezali kobeta mingi. Nakoloba nanga mingi pe. Tolanda oyo ezali ke epesa biso mayele. Biso nyonso toza ba jeune. Biso ba jeune tondimi kolanda tata Simon Kimbangu. Toloba tata Nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santo. Bongo be bongo te. Kasi balobi ezali ngomba ya mibeko. Batata tango bazalaki na biso teyaki biso mibeko mingi. Tina nini baza kopesa biso mibeko? Nani ayebi? Biso nyonso toyebi te. Kozala liaison na nani? Na Nzambe. Mais soki liaison eza na Nzambe tango kosenga akoyoka yo? Akoyoka te pamba te mibeko ezali te. Mais tango koza na mibeko liaison ekozala na tata Nzambe. Osengi bala moko réponse ye tina mibeko. Mingi balingi mibeko te. Commission ezaka na biso te. Nakanisa na ntango bapapa ezalaki aponaki papa Pakutoma. Ezalaki bongo te bongo te. Ye nde azalaki kodirige. Konflit soki ezali utakwisi mibeko to nini bambuta bazali kotala makambo wana. Me lelo elingami te. Salimbeba boyi kondima. Me
likambo wana nzambe akokanga yango meme osali makambo ya kitoko ndenge nini me soki bakangaki yo na mbeba mwaye nzambe atika yo ezali te kino kosilisa makambo na yo osali to osali etumbu bayambi yo makambo esili kasi bato balingi mibeko te lelo soki nzambe akosala likambo na ye awa na nkamba lokola toza kolinga mibeko te etumbu wana ekobandela wapi kobandela na nkamba mbangu wana tokokima toyebi te ozomona nde ozokima nani aza kolanda ozoyeba ye te soki nani wana kasi tondima eske mibeko ezali kaka mpona bapaya biso nyonso yo otangami mwana tutasi moki mbangu ndima mibeko salila yango ntina ezali liaison na biso ekatana te na nzambe biso ndenge toyebeli ezali bongo de la vie soki atelemi alobi likamba non ye kaka meme biso ezala ngai ezala papa mbe soki alobi likamba non eza lokola fonde eza kaka likambo na bango te beko ezali po ete liaison na biso ekatana te na nzambe tosengi bango bayoki ntango wana nzambe mpe akopesa réponse kamba kaka te mokili mobimba sika lingombe ezali ya tata simoki mbangu tosimba mibeko tobatela yango na ntango ozwami likambo ekangami na se kuna likolo mosusu ekangami te efungwami na se na likolo mpe ekosala nini epongo toza koboya mibeko boka ekokufa soki eza na mibeko te ngomba mpe ekokufa soki na mibeko ezali te yango wana na kokende mosika te molai te toyeba ke likambo toza kozela oyo ezali ntango na biso loposo mwini ndenge toza kolobela yango biso tondimi na biso mibeko ezala biso po ete tokóma na esika wana mpo nzambe akomi kofungola banzela oyo bakoya baya kokuta biso na kati na mibeko soki akuti biso na mibeko te mpasi nde kozala toza na kasete moko ya papa batiela biso yango oyo etali kaka mibeko surtout batata pasteur baselo baloni biso nyonso toza baresponsable papa lobaki makasi mpona likambo wana toteya mibeko makasi tianani tolanda baloba ya papa oyo etikali nde kolanda nsima wana baso bazwaka bateme esika na tata na bango donc oyo bino ekokendaka be na likolo seno basi bazwaki batisimo na bango banda bomwana abia sika wa il faut basala cérémonie babengi bana classe baprofesseur bamope ale babengi moto aleta mokolo wana likambo monene ezalaki na colonie scolaire ana nini il faut amela masanga il faut todongola nanu lisuma wana ezali na ye batata na bamama nzambe akolalaka te soko makambo mosusu lelo toza kotia yango lokola makambo pamba na miso matata nzambe ezali likambo moko monene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mondele apesi yo lokumu mondele alobi ete solo nzambe aponi yo mpata osala mosala oyo donc ezali kaka pavance malongo te yo oponami tokamata mibeko tosekana na mibeko te exception ezali te balobaki ete tata pasero alobaki na biso ya po kosala ye likambo te akopesa kaka libondeli
ce qu'on est bon de après si le bon de naye de ce moana et vous joyété ngai na benga ke tata passer wana na lubaki na pesa ndenge soni zalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré ba mama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambulisi to zalaka na lelu ba wana te wana kukitsa mbundimi ususu yo sala ni subu zali kamute zanga kuloba david kamute pamba te uzana prière spéciale au mwana wapi na mibeko metata nzambe exception zali tende ye ako usabi kamute papa fuandongo ko usala na ye izali kamute lukuta biso banso tutambala na mibeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali batambulisi il faut tote ya kamakamwana tango yo na kusenga na bino tango bokujonga na isika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembula na bandimi pate bakamata ni kabongo serie pate tokomela na makamwande ngwana pamba te isika na soko tokumie mingi tokobeba ka tolelo kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko toza kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekombo te koyiba te komunda te koboma te etc soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo mpenza baoyo balingi kobikisa milimo na bango bakomona mpe yo bali kosalaka makambo esi bato mingi solo boza na elembo kitoko poko kosalisa moninga solo oza mpe moto okokufa kasi l'orgueil okabati bato wana bakomi bato ayo bazali bato na yo ozu bango wapi bangali wa bazali bato na yo te nzambe apesi bumba bango bato mingi babongisi lingumba bazalaki na papa mfuma ndongo kona na papa bake kobongisa lingumba nge bake kobongisa bato wana komema bango wapi bato wana babebi makila na bango bakotangama na moto na yo biso sokoto na kamataka l'orgueil tango wana tomalaki nde bato ale tokomi nguya ale sikasekawa na lubi ale nakomi sikaseka tobongoli lingumba na biso nasali lingumba nde ishek nde nabebisi bino solo nde nabebisi milimo na bino nakomema bino wapi kasi ndenge ezali elaka ya nzambe na 1921 bakomaki mokanda moko si moto mbango walingi kosala lingumba kasi tokotala esika lingumba wana lubi ete biso banso na kati na mokili mundele moko azali lisusu awa te soko biso mundele tozali lingumba wana ekobima te bon ebimi te kasi edoye ye wana mundele te donc esika wana lingumba na biso solo ezali suka na lingumba biso nde tokokosala makambo esi oyo ezali ekambo si monene mokolo oyo male 5 avril 1981 na butu ntango tozalaki na kati na ndako oyo baoyo tozalaki kolongola babiloko bizalaki awa oyo akondimaka te de miracle bizali alors moto wana vraiment azali kaka moto moko ndenge mosusu botala nano rien ke bokanisa ndenge biloko bizali kokokita nani azokaki mputa mokolo oyo mwinda wana monene ekitaki na moto ebomaki nani tala mosala bino bosali miracle monene or que pouvoir elongi wapi ezali relation ya mutu na nzambe koluka na yo pouvoir te ndenge bato mosusu tozali kaka mpe awa toloki bapouvoir tikana lata eloko oyo po tepesanga pouvoir pouvoir nzambe bakolataka eloko bamama batata tokamata biloko te tolata emingi bozali na medaille yo nta mwana papa somoki mbango alata medaille pouvoir na wa oke koluka pouvoir moninga wana ezali eloko ya biso te okamati esika olati okamati mwa eloko soko biloko nini wana bolataka na maboko te ya biso te nga nalingi te tozala vraiment vierge tozala makambo wana te tosala ndoki te tosala ekoko te tobunda te toyiba te
Mibeko Jomi and Moïse ndenge to oki yango soko to sala yango en tout cas relation na biso na tata Nzambe et de nguma na biso banda lobby etumbwami banda lobby abatenga na kai na lobby na papa bana na yo bakoya kuzanguya oyo to banda ko salila banda le premier mai to lingi nde to tumbula di nguma na biso tena di boso to lingi kujonga de ce si matin pa matin mo kili mo bimba bazali ko tade la biso donc malamu nde to lata donc soko lati te ko lobate tali bango ba lobaka kate pokolo wana putu bako yawa bakolo wana akivu musika lubumachi musika wazaye musika dépense belé kansi balinga kanguzanga te to kele to fait soko babenga mi baye me babenga mi te baye iyo moto kisasa okoyaka nayo na nkamba te tata fer kanisa likamwana soko zali reverend pasteur kanisa likamwana soko zali moteye kanisa likamwana donc toka mata bibeko ngana lingi Nzambe afungula biso nzila mpasi mpe si elekili biso or to bari biso biso kutonga lingumba yasika tala pasi nzambe biso or to biso koko kudimine ba pasi ebele nzemba ba jeune toka mata mibeko premier escalier c'est-à-dire sokoto kamati mibeko wana to bongi yango to kubutaka kando kinoki to kumipo na dernier échelon kasi mibeko maso batangili biso bino batata pasteur batata sel ba mama batata mutei ba mama toujours na mabodi na bino bokamataka moboko moko bana na sanza ya mesa ko bana ti ko na décembre il faut bobusa na te il faut batanga bon répéter ba to poate ba la sur et que to komi ndinga mususu pamba te makambo maso makanga mi dena tena na miveko soko to bozala ka ba hypocrite te ndeto sito komi musika pamba te mokumba mwango mo pesa mali biso mingi banda to bimba kina budibulu na le 6 avril 81 ti na mokor malelo bazali ka gaisika wana or ka te bimi na dibulu tuzali subana momana moka butami soko jongi sena mama akoka risusu e ka sibiso banda to bimi na dibulu tuza ko tala ka be na porte na biso wana tangu na zala kina ngai sutu mulai manzongo ngolo kola ya surubutu na zala kene sengo kasi sikawa ba bimi susu na dibulu orke e pesa mini bisu nde totunga lingumba yesuka mbeto sana na mibeko priorité mibeko ngai na lingi to kokoma na décembre to sali programme ko na musala na bisu nyoso to toujours ngana sina meka kusala na meka kusala ndenge nini na liga kitende lingumba to kana ko deva dikamana levela kama na centre d'accueil na mokolo mitana barish soko bazara ko pesa kabiso mbongo ezali malamu kasi malamu nde bakota na biso na iloko soko tozana iloko te solo ezali somi or tena na fungi ba centre agricole na sali élevage ndenge na ndenge misala ndenge na ndenge pana nini toko omibatila bawo bazara kina biso na tabu da kala soko kana linga kade na zala risha de na zali na zana ngarish soko na linga ki eso ngana linga tele leta futa kanga ni bo futi ngai baba te na bogo declare ngana zali coordinateur national bo futa ngai te baba te ngamo na sali bakala swana na zali fondateur des écoles kasi ngana lubaki tangu misika sabu wala lubaki ngai mboto moto baba te na moni musala ngai zali ya jishis bien to banda kufuta yo na lubien yeso futa ngai zali kama taka futa baba te ngai te yo ka na lubien so ngai ka kale tena na bogo na yo banda mokolwana malgré mingi bandimité ngai na lingi vraiment cette fois-ci soko papa bandi musala bilanga ni kokaka kusala mana bingo donc bisu ndeto kukusala nzamba pesi bisu maboko bibale totunga lingumba esika lingumba na bisu yangu ezala kile bosote na bakana bini yangu mbala na bala ezala kali boso sika mususu tende ale kuna lingumba boye salamaka lingumba tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezala kina nute
na mokili mobimba ngumbo isalami na note biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandimite kasi bandima mate ezali ndenge wana donc mpona nini esalabaka nano te banani bakotunga yango biso moko tobenga mabamandian te yango nde tolati bilamba ya simple pamba te soko tolokaki nzela tokala koluka bilamba oyo kote cher nzambe ezali mayele alakisi biso la couleur verte la couleur blanche toganye sikasika il faut tokenda kaka liboso donc tokamata mibeko soko tokamati mibeko yango pensa kilo maoyo mazana biso mpusa nyonso tokozwa yango pamba te nzambe akosaka te nzambe solo akokosaka te asembe bongisi po ate biso bana na ye toujours maso mazana biso mpusa donc mibeko likambo liboso wana ezali premier escalier soko tokamati le 10 commandement totia yango banda ntango wana maoyo mazana biso mpusa tokozwa yango kasi soko tokamati 10 commandement te moyen te tokolanda kabele manguma mosusu or kalolo pa nini tolobonga tokumi bakimangista papa sima kimbango azalaki moto na mibeko yango wana nde akumi moto monene soki azalaki moto na mibeko te nde azali moto monene te ngai bato mingi bakambo mpana na komemaka miziki partout na kokende nga nazali sentinelle nzambe apesenga mokumba nazala sentinelle soki amoni monguni azali koya akamati éclairant à tuti avertir attention monguni azali koya donc nga nazali sentinelle yango wana partout na kokenda na memi fanfare soko mpana ko sentinelle te nde na memaka nanga fanfare te pamba te soko na kei na boma fanfare na biso ezali donc esika wana mibeko premier point mibeko soko tokamati mibeko titiango na mabenga banda ntango wana tokokoka bolingo monene pamba te na kati ya mibeko nakanisi mibeko ya liboso ngenga nzambe na yo lokola omilingaka yo moko ebien likolo ya biloko nyonso to na ye moninga lokola omilingaka me nzambe liboso tokamata likambo wana oserie soko tokamati likambo wana oserie ale tokamati nyonso te na nzumi tokumi esika wana antuka tokokoka baninga mosusu mingi bazali koya sikasikawa donc esika wana bamama na batata tokamata mibeko serie pamba te relation ya biso ekatamaka na ntena na mibeko lero bon kora ezali mpona mosika na se soko na kati sengawa mikro ekoka na lisusu pamba te singa ekatami donc esika wana bamama na batata tokamata mibe moko vraiment ntango osotei référence ya liboso okamati mobeko otangi osilisi ale tanga likambo olingi okotanga po te bato bayibe te ale yo olingi nde likambo oyo esalama donc otei makambo na yo nyonso to wana eza na mposa na priorité mobeko okamati mobeko liboso ya mibale ya misato mine mitano motoba sambo mwami libwa jumi soko tosali yango répétition okomona bato bazali bakozala averti kasi soko otangi mobeko yiba malamu moto ya liboso akosalela yango ezali yo soko okokisi mibeko wana en tout cas en très peu de temps tokoki kosala mosala bamodele batondaki ngai lobi depuis quand bino bozali libre c'est-à-dire banda papa somongi mbango asali mosala eti akangami bon bino mpe bakangi bino pate bosala mosala oyo te kasi banda ntango oyo bozali libre ezalaki mokolo te ntango nalobi le 24 décembre 1959 bapesaka biso mokanda ntango bakalkule balobi tia donc à peine 25 ans et alors ntango bokokoma 50 ans toyibi te ndenge bino bokozala 25 ans tosali mosala la naissance depuis 65 ans maintenant 64 ans tokokolo banda mokolo wana linguba esalami kasi tosalamaka mosala te donc biso soko na mokolo malelo tokomisika biso tozali solo nzambe alingi biso mpe nzambe akokokaka mabwabeli au fur et à mesure tozali kokola malamu nde tokomela soko tobandaki na kiti moko
mais sikasika tokokozala na bakiti ebele kasi ozalaki na bakiti juu sikasika 15 ezali progrès obe kodimine tozala kodimine parce que ekokosama na biso ndenge wana te lelo il faut tokende liboso nzambe akopesa bino oyo ekoki kasi soko ozali moto na mibeko tokamata ba exemple ya baninga te bango batuli na mbongo bango boye na boye yo ozali na tata te na poto akotindela ye eloko ozali na mama te oyo akotindela ye eloko biloko nyonso ekokozala na yo malamu nde yo moko osala yango ndenge balobaka na français toza na vache mère te ndenge toza na vache mère te moyen mpe kosenga na poto kuna ezali te soko mondele mondele akabolaka mbongo mondele apesa mbongo mpamba gratuitement ça ne se fait pas namoni nanu te moto akosa yo te nde mondele akopesaka bato mbongo gratuitement nga na kokandaka mingi na poto kasi namoni nanu te moto akamata mbongo naye apesanga jamais donc mosala na biso nyonso tu bobandeli ezali awa malamu nde esika bobandeli ezali esika wana bato baso aza na elikya kasi bayimi malamu esika papa kozalaka église mare donc esika wana ekoki na biso ete tosala misala wana ezali mpana papa te ezali mpana linguma mobimba soko toyebi malamu nde mosala wana ezali mpana linguma mobimba malamu nde mpe tosimba lingumba etosala misala minso misengeli na kati na lingumba mais likambo ya liboso mpo ate tokoka tomema kilo mokili mobimba bagene bandomi yango papa simoki bango alobaki abetaki ntolo nde le 4 coin de monde nzambe apesanga yango lokona ndoto ebantu bamoni nde ame likambo nini yalobi apesi ye 4 coin ndenge nini ati sikasika soko yo moko tali ofunguli biso zalo bande komona solo bamama musala izana yo muzali musala moko munene nguya na biso kujango ndenge nini soko na mabonde dite bele na mabonde ni pambate wana izali relation moko ya monene biso tuzali batambulisi soko ozali yo moko mundimi ozali responsable tout d'abord ya kosoigner molimo na yo zala fidèle na ba mosala na yo soko balobi tokana kobonzela ko na tokei mais okomi moteyi donc okomi responsable ya yo moko ya bandimi okomi responsable ya yo moko na bandimi oyo otambulisaka ozali moteyi bon soko okomi selo okomi responsable ya yo moko ya bakatesise ya yo ya bandimi na yo même bapakalo responsable ezali nani yo bon sikasika okomi pasteur ozali responsable ya yo moko ya baselo ya bateyi ya bandimi donc ozali na kilo kosekana na yango te ndenge nini okutambola na bato wana ngai nazalaka namekaka solo nazala orgueilleux kasi namekaka kozala simple na esika bandimi na ngai nakomi mwanaka mokonzi te nakomi mwanaka mokonzi te ambate soko na bande komi mwana nde nazali mokonzi solo l'orgueil kozala na ngai makasi donc zala na yo simple soko ndenge bapesi yo kenda koloba na bandimi na yo boye kenda koloba na bango simplement olobi na bandimi na yo ndenge batindi yo soko ozalaka moteyi soko ozalaka selo bongisa liboso ekamwana na bakatesise na yo nsima nde bakatesise bamemi yango esika bango bakozalaka ou bien ntango mosusu tozali ndenge tozalaka na cérémonie ole na dila naloba na batata paster abie esika biso ozali na lobi pamba te simplicité na ngai esengeli nga ndenge wana tozala baorgueilleux te ngai po toya na ndako na ngai nzambe te ozalaka en contact direct na baselo na yo na bateyi na yo na bandimi na yo ndenge nga nazalaka po tenir ça peu ntango okobondela ezali te wana nini toujours nazali au service des autres okenda kokota na ngai jamais seul nazali na moto esika nazali kolia bato bayo kofuka baza koloba
ngai bien kata il faut na luba eta bo susu zane passé kasi il faut nandima tatan sambi yewe sana tangi na fuya fumwe zole andanga o yesu mtakala makamazali kuna nzembo wane la kisakanya vraiment malamu deto landa matambi ya papa Simon Kimbangu mondimi ya papa Simon Kimbangu upate okuma mondimi ezali vocation soko bapesi yo mukumbo zali katechise okumi responsable ya bandimi nyonso tu bazali esika yo zali soko okumi selo okumi responsable ya bateyi ya bandimi na bapakalo soko okumi pasteur okumi responsable ya baselo ya bateyi ya bandimi na bapakalo donc malamu ndito zala mwinda mondimi azali mwinda kimbangise zala mwinda kimbangise zala mwinda bon mekana no imite papa Simon Kimbangu solo soko zala kimpana mpongi kaka mbe moyete mama longi na tinete azala ki conveiller o yana l'air nini il faut yamba yo tukuna mtu yana da saraka asi amesana ka banda tangwa period ya mama o yana l'air nini okay utopeye afungulio na kumemwana kama konjite yonzo kumemwana lemo konjite zala nyo yete ndingana usalaka na zali solo batu mbogena yete lolendo te zana lolendo motete mwana moke mukolo mwana mwasi mumbali na kumana kabatu banso tuzali na misu manzabi tuzali go donc tangi na bifu ya mfumo hapo ngai na zali ko tangi na bifu ya papa Simon Kimbangu au ya solo mabunga mazangi na ngai te ibele kama tangai example ya malamu oya mabeko kama tate soko kumbi omoni papa zala kuboma muntu kuimite yete na kuboma mpe muntu te nazali parfaite kasi na kumeka patena na matambi ya papa Simon bien vebo na matambi ya papa Simon Kimbangu to tambola ndenge mibeko myango misengili biso to tika kusala we mabe mibeko le premier to kamati mibeko bolinga 1956 bolinga 1956 biso kaka tozalaki batatankingo bazali bansambo bazali batatanki na bazali biso banso tozalaki kasi toujours référence à bolinga 56 mais biso tozalaki et loko nini tobongisi pate toujours na bolinga wana donc le kamomo ko ezangi biso de kamwana ezangi biso yango neza kusala biso pasi pamba tena tango 56 tozalaki na bakonjite biso banso tozalaki ego moto pata ko na ndako na biso na monkoto jamais oyo baponi aleki kaka ayeko tuna aliyepe ko la kisana moto mususu ale noki de kambo itambule to sengi de bode zamu za oki kati sika wa biso to kuma bakonji ebe bokonji ye
kokabona etarde biate kokabona pays sika to kumina pasi kwate to kumi bakonje munene to zana na biso bakonje te to jongi la bolingo ya 1956 ezali pasi te il faut to mikitisa lokola batu mibale bakenda kena mabonde likolo ya zalaki na katana bina batu mibale bakenda kena mabonde ni mususu pharisien mususu républicain oyo mususu tango 14 nda kwa nzambe akayika kanifika wana na trone ya nzambe ami tala na ngayawa atali sumote ngana saraka boy ngana saraka na bali kuna mtu wada dalo kuna chimate sari na kali sia mwana kai ende republic wana yeko mbotela yeye tango 10 na parte na kukananga kuna mtu wada zalite afoka mitata ni misangai ngai na zali mtu mna zani na soni patera tumuna misina kaisi kana hiyo ni misangai kaka kolo yeza yeko pesa kesho na watu na bangumi bale wana dibonde na nani yarukanaki bien na kadifie ngai na lingi na ngai na bino to za na biso kula mtu wana zaraki na porte soko to zali sika wana to jongi na bulemba saka si zali pasite vraiment soko to bijungi sindenga wana to jongi na bulemba saka si zali pasite baada ni yango ukabana na biso yege pana na orgueil ibite soko na kosi pamba te biso to zali na 56 kasi lelo moyen ni susute sorba mama mukumba izale na biso ngai na zale na kubanga kasi décision finale il faut que de bosso cette fois-ci il faut que de bosso to jungi la bolingo na biso ya 1956 il faut que de bosso to la biso son pongite to kamata misala na biso au sérieux soko baponi yo ozali boye sala musala na yo kuzala orgueillete ndenge baponi ni yo sala musala na yo mandimi ya papa simo kimbango tola na papa na solo benza mboka yo ezali mboka ilaka to yibina nute kansi atandele to kuyiba ezali mboka ilaka batu mingi balelaki pate basala musala wato za kusala kasi bazala ka resuscité bazala na bango resuscité bis batoto pesa manya mukumba yango donc soko to kamati kilo na visu to ko chia ko na liboso banda tangu wana nzambe tankoli nze mu centre akoko isamikano na ye Bashero yi tolandi te kamuna biso avaye ezala makasi tosala nini beko tege papa azwi exemple batu mibale bake kosenga moko alikaki liboso avandaki wapi na trone azosenga me kosenga na ye lokola moto aza koloba aza na masumu te oyo atikalaki na porte alobi nga kuna na kokende te sikoyo azali kosenga na ye tout d'abord bolimbisi na mabe oyo asalaka kolo atoni na kati na bango mibale nani asengaki malamu oyo amikitisaki azalaki na porte oyo alobaki ete aza na masumu te nzambe ayokaki ye te likambo monene batikili biso na batata surtout ya kotonga yerusalemi tomikitisa tosala mosala ndenge bazokosengela biso mpo oyo etikali mpo tomona yango kamo mingi biso soki tolongi wana motu mwindu esengo pape ekozala na ye ya makasi me soki tolongi te kozala biso toujours passe na passe yebi ke bakoko na biso na bamoni passe
ba esclave ba moni passe ezala ba kufa susu na basumo ba mususu bazaki na ba problème te ba innocent mais ba kufa mais programme ya Nzambe te bato wana bakozonga te bakozonga te soki yo moto osalaki mbeba wana so bafuti yo ekozala ndenge oyokana te batata batiki biso mokumba kilo wana tomema yango tokomisa yango na suka liseko ezali bi ezali te liseko ezali nani alobela biso ko liseko ezali kono yesu moto ayaki nango soki tata moko auti boma apesa biso sango ye komemela biso awa nayebi te soki azali bi azali te buta moto ozali bi ozali te azali koya oyaka wana soki nouvelle nini omemeli biso bite soki ntango nango soki ekoki soki ndenge tokosala ngai anga na kutu nayebi na ngai te peut-être batata pasteur yakisa ye nzela batata pasteur bazali to bapasteur bazali baselo bazali baloni to bateyi bazali bango nde bakoyebisa biso so bible toyebi yango te tovandi ndenge bateyaka biso mais sokaka tulabula oyebisa biso sango ni mpe tala mpona bafilme na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu biso banso tozali liboso ya Nzambe na biso papa Simoki Mbaokiangani mai tozali koyoka nde ezali ya solo ngai ndeko na bino nauti na mboka boma makambo nazali koloba ezali ya solo esalemi yaki mona meso nini yango esalemaki depuis le 4 octobre eutoleka nde epai na ngai makambo esalemi bandeko na ngai mibale bakufa moko kombo na ye ezalaki tete me azalaki mbangisi te akufi ça fait 28 ans akundama na mokili ya Angola oyo mosusu mpe akundama na mboka boma mais surprise ya makasi epa na ngai nazalaki libanda ya ndako ya kolala te me ya kolamuka namoni kaka mbala moko moto amati liboso na ngai wana grande sœur na ngai liboso wana tobota matata moko me azalaki mbangisi te aye na fleuri ya bleu ciel mais azalaki mpe na foulard na mutu mais pieds nus ye mutu azali koloba nanga petit frère à 2 reprises nga na balusi miso atali likolo grande sœur mutu akufa ça fait 28 ans nakimona meso balobi petit frère tozali biso mibale kuna tokendaki kuna balibere biso epa papa Simoki Mbango toye na mokili oyo bino bozali ndenge nazali naza koloba na yo boye bamama nyonso bano basopaki na bazemi bango wana mpe baye bato batekama baye bato oyo mpe oyo bakendeki oyo yayebiki oyo aliaki mutu bato wana mpe tozongi na bango tozokende na nkamba kuna nde tozokende zwa bavisa yaya tozozonga epa na bino me kosalemela 10 heures moya tokomona na miso awo tozali koya yaya tozokende na nkamba epuis namoni na ndeko nanga mobali wana kufa nadaki mpe chemise ya pembe liboso na nga na se wana bango mibale balibi yaya ata ezali susu te biso tozokende parce que toza mingi toza na nzela tozokende fo tokoma na nkamba kuna tozokende zwa bavisa na biso en tout cas moto nyonso akozonga epa na ye yakomosalema na 10 heures moi tokomona na miso boye mais ngai mpe na préféré tokoya kovanda awa na ndako epai ye ozali kabi yaya na 10 heures moi bie kosalema na moya ya mbutu te tokotana na boye papa tokozoya mais tokende na nkamba epai ya papa tozokende zwa visa
biso nyonso tozoya epai boye donc yango likambo ya motuya mpenza batata na bamama nazwaki epai nga na wuti kuna yango bepesi nga ndingeso epai mokonzi azali awa nzambe na ngai na mati mpo nameka kopartage yango na bandeko ndenge tovandi awa donc vraiment nameka lisusu kotuna te me atikaleki kaka wana kawo naza kokoloba te ti bango wana bazokende bamati mpenza na nzela oyo nazomona ya yerusalem ezalaki suka likambo nasukisi wana kuma tata mwana pele mosantu liseko ezali bi ezali te bakoya bi bakoya te toyamba bango naza motema kobanga ezali kobanga eza te bayena bango toyamba bango tosimbani mpe na bakoko yo opesaki moto papa topesanaki mbote ya maboko te me bango bayekaka liboso na ngai batelemi bazali nde koloba otango nano ekoki te ntango nano ekoki te balibe tokei nano me tokozonga te tokozonga biso tokoya kovanda mpe awa boyi zewa totikana nango oye papa antuka nazali yango bimotimi te papa ndimi oye tondimi yango mpe tondimi te tondimi ke toza na devoir ngeta papa bakokomela na ndako na yo oye papa balobi na ngai bango bakokoma epa na ngai bango mibale wana ya tokoya kovanda awa epa na yo eske na famille mobimba bangoka bakufa mpe bamosusu mpe bazali bamosusu bazali ndako na yo kozala moke papa naza na ndako mo munene me bango nyonso bakokolia te bango bakufaki na lisolo ya nzambe bango nde bakokolia ingete papa merci papa likambo wana biso toyebi yango na ndenge yango ekozaela alors biso nde sikoyo tokosala makasi na mabondeli bilaka wana ekokana mpo nzambe alobi bien akosala na ye susu bato te me makambo nyonso ekozala na 4e génération yango mpe yango te balobi to tonga kaka yerusalem toleba te tomipesa Élysée oyo totangaka na bible topaka tempo biso tozali bandimi bino nde bapaster oya oyebisa biso likambo ya Élysée merci kendo vana na yo moto moto si bayoki yo mpo likambo oyo bandimaka teke seko ezali tokei na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu merci papa Fumalongo nzambe molimo mosantu likambo ya Élysée azalaki prophète poto comprendre ye malamu tokobandela na mokonzi oyo basalaka na ye Eliya na bible batu mingi tosalaka confusion entre Eli na Eliya. Eli azalaki prophète azalaki nganga nzambe yende akufaki pona bana na ye mibale Ofini na Pineas. Mais Eliya azalaki prophète. Eliya tango azalaki kosala mosala yende oyo batianaki tembe na ba prophète ya nzambe ya Baal oyo abumaki ba faux prophète 450 na 400 mosusu bayaki kotelemela ye mbala ya mibale wana azalaki prophète Eliya asalaki na mosali na ye bazalaki na ye selo babengaki ye selo to protocole na ye ezalaki Élysée oyo papa aza kolobela biso tango bitumba wana ebimaki ya baprofete ya liboso 450 alongi abomi bango mususu 400 bayaki kobima abomi pe bango lisusu mwasi ya roi na tango wana roi Akab mwasi na ye
asilikaki asepelaki te na ndenge bakilia na ye oyo bazalaki kokende na ba hotel kosala makambo ya mabe kopesa ye mbongo. Asepelaki te. Mama wana kombo na ye Isabel, mwasi ya roi Akab. Tango amoni ke batu basili oyo bakilia na ye bakendaka kosala masumu na hotel, azwi mokano ete ifo babuma profete Elia. Nde Nzambe ayebisi Elia ete kima kofanda lisusu esika wana te soki te bakoya koboma yo. Nde profete Elia abandaki kokima, me serviteur na ye, mosali na ye, to protocole na ye, to selo Elize atikaki ye te. Alandaki ye bisika nyonso bazalaki kokende butu butu. Tangu bakomaki na zamba esika moko tongo etani na kamwa moi ya moke ya tongo wana, Tata Nzambe atindi ndeke na krishi ya mai na bambila na lipa bapesi ye ale bakontinue alobi kende ti na ngomba wana ya munene ozali komona. Avant bakoma na ngomba wana, profete Elia bakomaki na mai ya munene. Po bakati sa bwato ezalaki te, eloko moko ezalaki te, abondeli na Tata Nzambe ete sunga biso poto katisa. Azwi manton kazaka o ya milai wana, azwi songe na yango atie na mai, songe ya kazaka na mai ekatani. Bakatisi na makolo na ye na Elize. Tango bakomaki na ngomba, mopepe ya makasi ye eningisi etomboli profete Elia. Avant amata atunaki Elize alobi ngai lelo Tata Nzambe azozwa ngai, eloko nini olingi na pesa yo etikala souvenir pona yo. Elize lokola yebaki nguya oyo tata na ye azalaki na yango, alobi tikelanga pouvoir oyo salelaka miracle. Nguya oyo salelaka miracle. Nguya na miso emonanaka te. Basilisi masolo mopepe ye etomboli Elia amati ndenge papa ayebisaka biso akeiti na mapata bungi. Nzambe ayaki kozongisa ye na kombo ya Jean Baptiste. Wana histoire wana papa ayebisaka biso toyebi yango na Bible pe bakomaki ndenge wana ke ye wana azongaki na kombo ya Jean Baptiste oyo bakataki mutu po bakunda ye akoma mabele na mabele po na likolo kuna mutu moko azali te. Sikoyo tango amati likolo na mopepe wana, kazaka eye kokwea manton. Mosali asosoli Elize alobi ekozala eloko na sengaki na nkolo na ngai, ekozala na kati elamba oyo. Azwi kazaka wana, na retour akomi na mai. Abondeli alobi Nzambe ya nkolo na ngai Elia, sala ndenge osalaki na nkolo na ngai tango tokatisaki awa. Atie libondeli ndenge wana, azwi kazaka wana atie na mai songe na yango mai ekatani. Miracle ya liboso Elize asalaki. Aye kozonga. Elize asalaki makambo ebele ya kokamwa na kati ya Bible. Soki kotanga yango na mokanda ya bakonzi ya liboso na ya mibale, ba histoire ezali ebele na mikanda ya chronique lusansu. Ba makambo ezali mingi kuna oyo vi ya Elize asalaki, ndenge azwaki nguya na nkolo na ye Elia. Tango sikoyo Elize akontinue misala, asalaki ba makambo ebele, nzoto ye kolemba ti ayaki kokufa, bakei kokunda ye. Esika bakundaki ye aumelaki bambula, misuni esili mikuwa etikali na se ya mabele. Kaka na kati ya mboka, mubulu eyaki kokota, babandi baye kosala desordre bitumba ebimaki ya makasi. Babandi bakangi jeune garçon moko babomi ye. Tango babomi ye, babwaki ye, batu baye kozwa nzoto babongisi po bakende kokunda. Esika bakendaki kotimola nzoka nde ezalaki esika bakundaka nganga Nzambe Elize. Batimoli, bango bazali koyeba te. Tango bazwi cercueil bakitisa na libulu nzoka nde likolo ya mikuwa ya Elize. Mbala moko jeune garçon wana na kati ya cercueil
aningani pe alamuki abimi na kati ya serikali ya bomoi mikuwa ya Elize nde esalaki likambo wana. Esika wana ndenge papa atindi biso po ete tolobela yango ezali kaka ndenge auti koloba moto nyonso oyo azali kobatela mibeko Nzambe alataka ye asalelaka na nzoto na ye. Me moto oyo azali kosala mabe azali kosala masumu nzoto na ye Satana Lucifer moto asalelaka nzoto wana. Oyo nyonso azali ya kopetwama na bilamba na ye na biloko nyonso azali kosalela na bambote tozali kopesa na makambo nyonso ezali nguya ezali kosala na kati na biso. Ndenge tokoki kotala lisusu référence na Actes des Apôtres chapitre 19 kuna pe balobeli lisusu makambo ya Paul tango azalaki kouta na Efeso po akende na Yerusalemi. Ayebisi batu oyo ye azalaki kote abandimi bazalaki ebele tango bayoki ke nazokende bokomona nga lisusu te epi batu bazalaki koya ebele kozwa mabonde ndenge tozoya epa ya papa boy. Batu ebele amoni ke moya kosalisa bango moko na moko ezali te tango azali koleka bilamba ya Paul eza kosimba batu na besui me azalaki kosokolela mai mutu nyonso soki asimbi maladi esili pasi na ye esili likambo nyonso azali na yango posa aza kozwa réponse abiki pona ya kondima na ye. Esika wana oyo totolobi makambo ya Elize elingi koloba ndenge tozali lelo awa na Yerusalemu tozali na bapapa ndenge tozwaka mbote na tongo oyo bazali na kondima ya solo ata nano asololi na papa te po apesa ye mai ndenge tokutanaka na bapapa esika nyonso okutani na yo opesi ye mbote na kondima ozali na yango po banzoto ya bapapa ezali lokola banzoto na biso te. Ezala ndenge tozali kozwa bamai na ndenge bazali kobondela pona biso na ndenge toza kozwa bambote ezali traitement mobimba soki ozali ya kopetwama nano bosololi te oyebisi likambo te me maladi na yo ekosila problème na yo ekozwa solution. Tokanisa nano Elize azalaki prophète azalaki mosali oyo azalaki kotinda ba prophète ye oyo tozali na ye c'est-à-dire pouvoir na nguya oyo papa azali na yango tanke Nzambe ekokani na ba oyo toza kotanga na Bible te pamba te yende mutu azalaki kotinda bango nguya ezali force ezali Nzambe akolata mutu oyo azali komipesa oyo ya mipetoli komipetola c'est-à-dire kosalela nde mibeko soki ozali na mibeko nzoto na yo ezali propre liboso ya tata Nzambe soki likambo ezali Nzambe akobomba te akolakisa yo po boza na liaison spirituelle na tata Nzambe. Mais soki bozali na masumu barrière ezali ndenge elobani na Yesaya chapitre 59 alobi litoi ezali mokuse te to loboko ekomi mokuse mpona kopambola bino mabe na bino nde ezali kotia barrière yango boza kosala babeko boza koganga na mabondeli me mwaye bozwa réponse ezali te ndenge papa auti koloba soki tomipetoli totubeli tosololi na solo na tata Nzambe mitema na biso ekomi propre oyo nyonso ndenge papa azali kotinda biso nguya moto na moto akosala na pouvoir ya papa na ndenge ezali kosengela. Elize akufaka me mikuwa na ye ezalaki na pouvoir ti na mokolo wana ezalaki ko continuer kosala pour dire que mutu ya Nzambe mosali ya Nzambe oyo azali kosala na solo na kati na ye azange eloko te Nzambe azali koutilize ye Nzambe azali kolata ye mawape lisusu soki totali na Genèse chapitre 12 tango Nzambe azalaki kopambola Abraham na verset 3 yebisi ye ete nga na sepeli na yo na poni yo na kosala na yo mutu nyonso oyo akosepela na yo akoloba malamu na kombo na yo na kopambola ye pe libota na ye mobimba. Me mutu oyo akoloba mabe na kombo na yo Abraham na kolakela ye mabe ti baye nyonso bakoya na nsima na ye bakozala na malédiction. Nganga Nzambe to Nzambe ndenge papa alobi soki bapapa balobi likambo komona toke koyima toza komitumba biso moko toza komisala mabe biso moko. Abraham azalaki mutu me bapapa bazali banzambe
okomona tango bapapa baza koloba bato bake kosangana baza kosala baanalyse mpona nini boye nzoka nde bapapa bazali na posa kaka ya kobikisa biso totosa po ete tokoka kobikisama na ndenge posa ya bapapa ezali totika makambo ya nzoto tosalela oyo ya bango po ete mokolo ya suka tosepela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci, Papa Pasteur. Bible azana makambo mingi. Bible makambo susu bakoma yango te. Oyo ezali pe mosusu pe ezangi. Mpona nini oyo bakomaki yango bamonaki kilo eleki mingi kobanga esalaki bango. Oyo bamonaki ke tokoka kosalela yango te po tolati nzoto eza masumu. Me Papa Pasteur akoki koyeba oyo ni baboyaki kokoma kosalela yango me eza te na kati na Bible. Tokola likambo nini wana. Merci Nzambe na ngai na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge papa akebisaki biso mikolo elekaki alobi biso bakimbangise tozala ekenge tozala mayele tosomba babible ebele tobomba na kati ya bandako. Lelo soki totali babible ya kala na babible ezali kobima lelo soki okompare tokoki kozala na basorte ya badifference ya babible même sans plus bazali ko changer kolongola babible soki okompare yango elobeli na kati ezali koyokana te. Kote kuna balobi ndenge mususu kaka chapitre moko verset moko wana soki otangi kote mususu elobeli makambo mususu. Pona nini verite oyo ezali na kati ya Bible balongoli ba realite mususu mwaye balobela yango na ndenge ezali te po eza kosala soni na makambo yo bango basalelaka. Na Bible Tob oya Bible ya kala ya Jerusalem lelo tokoki ko compare yango na Bible Tob traduction ekuménique ya ba église ndenge toyebi ya Bible plutôt traduction ya ekuménique ya Bible Tob. Mikanda mingi ezali na kati ya mukanda wana soki otangi na Louis II balongolaki ba livre ebele. Tokopesa exemple na mukanda ya Daniel. Baye bazali na Bible ya munene wana tolobi Tob na Bible ordinaire oyo ya Louis II toza kosalela lelo Daniel esuki na chapitre 12. Mais Bible oyo tolobi ya munene wana ezali kokende na chapitre 13 na chapitre 14 ti kuna liboso. Tokopesa exemple ya makambo ezali na Daniel chapitre 13. Na mokanda ya chapitre 13 ya Daniel chapitre 13 balongolaki mikambo nyonso wana babombaki yango na kati ya Bible ya sikatozana yango biloko wana ezali te. Na chapitre 13 bapesi histoire ya mama moko kombo na ye mama Suzanne azalaki mwasi ya mokonzi. Mama Suzanne ndenge tozali lelo na barua tozali na ba president azali mwasi lokola mwasi ya president to ndenge tolobi mwasi ya mokonzi. Na cour na lopango ya mokonzi ezalaka monene na banzete na ba fleur biloko ebele kuna na kati. Mokolo moko mama Suzanne lokola azalaki kitoko mibali bazalaki kolula ye lokola azalaki mwasi ya mokonzi mwaye basala makambo oyo bazali kolinga ezali te. Bagarde oyo bazalaki kovanda na cour royale bavandi na bapoint ya lopango mpona kotala kote nini ba ennemi bakoki kokotela. Mibale bazalaki kolula mama wana me bazalaki komona nzela ya kozwila ye te. Mama wana mokoro moko abimi azokende kotambola na kati ya lopango po azwa mopepe. Kote azalaki kokende na kotambola po azwa mopepe akutani na batu mibale batata mibale oyo bazalaki kosala na kati ya lopango mpona kokengela lokola basoda lokola batu ya sécurité. Bango nde bazalaki kolula mama wana. Baye bakangi mama wana po basala na ye ekobo. Mama wana boyi babandi kobenda na bazali kodiskite kosimba ye na nzoto kobenda ye konyokola ye. Bamoni ke mama wana azalaki koresiste po azalaki kobatela mibeko makasi.
baye kobelela balobi boya tokangi mama tokangi mwasi ya mokonzi azali kosala ekobo nzoka nde bango nde bazalaki na posa ya kobebisa mama wana tango babeleli batu babimi na kati ya lupango ebele baye bakuti bakangi mama wana bongo mobali azali wapi balobi mobali poa eleki mingi apoanye biso akimi nzoka nde lukuta tango sikoyo bamemi mama wana azoloba na yebi likambo te batu nyonso bazoloba jamais batata mibimba oyo bakosela yo bakei na esika bazalaki kosambisa makambo batondi bato ebele mokonzi alobi mibeko ezali mibeko mwaye na sala otrema ezali te bosambisa ye batuni batata wana balobi biso ndenge boyebi bambuta boye tokoki kokosela mama oyo mama ya mokonzi na biso tokosela ye ezali ya solo biso nde bato tokuti azosala ekobo azowanga na ezali ya solo asali ekobo mobali wana aleki poa mingi tango apoanye biso yango aeshape akimi metokangi mama bato bandimi makambo ya bato ya lukuta wana bapesi nzela roi alobi bo mwaye tosala otrema ezali te bokende bobeta ye mabanga akufa babendi mama ya bato azolela alobi nayebi likambo te bakoselinga makambo nayebi likambo moko te nasali ekobo te bato nyonso baololi balobi ilfo akufa kaka bato wana bakoki kokosela ye te Daniel mosali ya nzambe ndenge toyebi histoire na ye nzambe azalaki kosolola na ye mingi mpona makambo akobatela mibeko ndenge touti koloba esali ye pasi sur place wana nzambe ainspire ye alobi zongisa bango yebisa bango boye baoyo bakangi bango mama wana bokabola bango moko botuna bango bokomona realite ya likambo Daniel alobi bozonga nano batu nyonso bazongi bakomi na esika ndenge tosalaka défilé plein esika tosalelaka défilé liboso ya temple na tribune batu batondi esika wana Daniel atuni batata mibale wana yo kende liboso kuna kende kuna akei yo mususu kende na ngambo mususu akei ba distance ya mosika lokola sima ya temple babengi oyo ya liboso batuni ye lakisa biso esika nini penza oyo bokuti mama wana bazosala ekopo oyo ya liboso alobi bozomona nzete ya munene wana soki oleki nzete ya munene wana opusani liboso kuna okokuta ravin libulu munene ezali kuna na kati ya libulu kuna nde tokuti ye bazosala ekopo balobi bon toyoki yozonga esiko ozalaki kuna mosika babengi oyo mutu ya mibale aye balobi yebisa biso ndenge moninga na yo alobi esika nini bokangaki ye alobi wi biso tozalaki kotambola tokei tokuti bango kaka na se ya nzete wana nde bazalaki kosala ekobo batu nyonso bakomprendre Daniel atuni bango mutu moko bakangi ye mbala moko mebisika ekomi mibale pona kolakisa ete eza makambo ya lukuta mosusu alobi na se ya nzete mosusu alobi leka nzete kende distance kuna na rave wana nde tokuti ye na kati ya libulu wana nzambe alakisi Daniel tango Daniel abimisi mayele wana nde esika mama wana ayaki kobika soki te balingaki baboma ye na lukuta oyo batu wana bakoselaki ye makambo ndenge papa atuni batu mingi ba innocent ndenge papa alobi baza kokufa baza kokunda bango ayebi likambo moko te me batu mabe bakangeli likambo komona akufi pamba innocent kaka pona makambo batu ya lukuta ndenge moko na Actes des Apôtres chapitre 7 soki totali histoire ya Etienne Stéphane babomaka yebe kaka ndenge wana na makambo ya lukuta azalaki mutu moko azalaki kosambela malamu batu mabe baye kopesa bambongo na batu balobi bondima ete azali kofinga Abraham pe kochola mibeko na biso tango bayoki ndenge wana baye kobuma ye na mabanga nzoka nde mutu ya batu ayebaki eloko moko te elembo emonanaki moto epeli na elongi na ye akomi lokola ange ezali kongenga nde yango wana mwa moke oyo tokoki koloba na ntina ya papa ndenge asengi ete mikanda oyo baninga babombaki na kati ya Bible balongoli na bachangement ezali kokota ezali ebele mikanda wana mingi soki bolingi boyeba yango ezali na mokanda ya Tob Bible Tob Bible de Jérusalem bokomona ba mikanda wana balongolaki na Siracide
na tobi bamikanda ezali ebele bamikanda wana nyonso soki otangi yango komona bamakambo ebele oyo balongolaki ya makasi penza mokanda ya Tob, mokanda ya Siracide, mokanda ya Daniel Grec ezali mwa mingi na kati ya babible ya kala wana ba histoire wana babombaki yango po eyebana te mais lelo nzambe ye moko azali kobimisa yango moko papa moke yango wana na komba tata mwana pe tata molimo sanka bongo papa Mfumalongo alobaki nini mpona bible ndenge papa ozali koloba papa Mfumalongo oyo alobaki na tango ya kala alobaki tokokorige bible baerere ezali mingi na oyo bazali kosala tokokorige bible wana olobaki ndenge wana papa Diangenda ezali yo moko kaka papa Diangenda ezali kaka yo moko tango olataki kazaka wana olobaki ndenge wana lelo pe ozolobela yango ezali kaka yo moko papa nazali mwana moke nazalaki te eske mwana moke ayebaka makambo papa ozali mwana moke te yo oza moto ya kala omizalelaki mokili nano esalamaki te yo moto osalaki biloko nyonso oyo soki bakangi yo osala nini bakangi yo kaka bon, merci papa. Quand vous tous avez la table, oh, ils allaient tard, on a vu ça. Oh, yeah. Tout ça là, tout au long, à l'Ikamboy. Malgré les de la vision du peuple, à dengue. Vous rappelez à Jérusalem, à Kala, et ça qui bon. Babounsaki, oui, pendant l'on l'Ikamboy, tout ça dans mais biso makasi na mabone toyokani yinga ta papa tombe kanan kolanda tege batata baza koloba potokoma na esika wana tango ya papa Mfuma Mbanza nzembo moko ba ajabe bazwaki Angola asala nini abongama bongo Brazzaville bongo Congo ya Kinshasa abongama tayoka yango na jeteki marina Jean nazalite okota na kati oye bana nzembo wana tango ekoki be ekoki te ekoki papa tokomi pene yinga ta papa po bilembo ezali komona na kambo ekomi pembeni mais faiblesse na bamosusu ezali nano matei ya mabe ezali nano biso na biso kati na lingomba tozosala su bareri ya mabe ye akomi nani tokosala tu tokoma ye tosala ye boye mais nyonso oza koleka toyebi yango kasi oyebaka ke tokomi pene bato wana bakoya toza na programme monene oyo toza kolandela po ete esengo mpe ezala ntango wana merci papa paster kende kovanda olesi biso ya molimo topesi merci alors jeteki nga nalobi mingi alors nake mosika mosika te oh yelo cérémonie ezali kuna eloko nini bazosala kuna yo nasia motema oyebi ke toza kobongisa likambo tondimi na biso baya kasi soki yo tolekisaka motu wana ose prépare mpona kofuta na bitumba wana ekozala makasi ale jeteki baza na nzela ntango bakoya soki yo moto osalaki yango bongisa likofi ya monene soki oza na puissance wana toyebi te
Allez, c'était qui? Toujours c'est la vie au Liemba. Allez, personne d'aime. Thank you.
soki ezalaka na kati nde mbongo ekoti me mwa ye te mpona bongo nga na terminal nalobi mpe mingi tika tolanda programme nga na silisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ngai mpe nakokende mosika mingi te nakobakisa kaka na maye oyo ozali kosenga biso mpe kotuna biso ndenge nini elekaki na 5 mois yango nakosenga papa Kalu ya Koriki mpe papa Pantupak ya pied gauche bozalanga pene awa makambo tokolobela ezali ndenge papa Mfumalongo alobela yango na cassette na ye komikitisa na ntango omikitisi soki ozangaki na yango nzambe akobakisela yo ndenge papa Mfumambanza papa Dialunga na Kiangani abandaki koloba ete muntu to mutu ntango bapesi yo responsabilité malamu omikitisa me soki obitundiziki fasi. Merci papa oya boy yesoda mpiko soki nabengi bango ndenge kaka papa Mfumalongo alobeli yango na cassette na ye mpe ye moko papa Semoki Mangangani ndenge asengeli yango mpe ndenge azali kolobela yango ntango nyonso nyatina kaka ya bawei nyatina kaka ya bawei ndenge bakozonga na ndenge kozalaka papa okulimbisa na ye bajelo ye nasengi bolimisi pa ya papa po likambo oyo ye nde mutayebi yango malamu bango nde mama Nkwakyadi na mama Nkwakyadi nde bayebi likambo yango malamu ndenge ntango mosusu mama Mfumambanza to papa Mfumambanza bazalaki na yaya oyo abotami pai na biso me yaya wana aki kotika biso na âge ya jeune fille nayebi te na balimbisanga ndenge nini ezalaki toyokana biso nyonso limisa papa bajene oyo misolo wana ye moko mutayebi yango malamu oui tozalaki na yaya na biso ya liboso kombo na ye mama Mboga ye abelaki mingi tokomaka meme na sona bata nga azokoyeba lisusu mosala asalaki ya makasi ndenge nini na ntango azalaki na mpasi a partir ya Gomatadi ozomona ke basekret nyonso na kobimisa te me mosala monene asalaki na Gomatadi mpona nini mayele mabe kosomba bato koteka bato te ate mosala ngo mpe na sona bato entre temps azalaki malade ntango malade ye makasi nzambe mpe alobi ntango na ye ekoki ndenge tolobaka ye moto apesaka ye mpe moto azwaka yaya ye kokufa 58 tomemi nzoto to papa bengisi nzoto ye te na kobeki tsuka papa azalaki komonana mpe na bacentre ville
eza na komatari eza na banzangu to sona bato esika leta azali mais toujours aza kotinda maman na chef moko ya famille. Alors ntango akufi zote ye awa bakundi yaya mais mama mosala na ye kolela bato tokundi yaya esali une semaine mais mama na ndako kolela. Deuxième semaine ka kolela. Troisième même mama mumelu ndako na ye ezalaki na Ngombe Kotsuka na sika ndako ya papa kulutu ezali. Ndako na biso ezalaki en face ya ndako ya na porte ya monene oyo etali Yerusalem oyo ya Ngombe Kotsuka. Ye ntango mama mwelu aza koya kumipene ya kota ya kokoma na ndako grande sœur azalaki na kati na ndako vanda na ye azotala mama ndenge aza kolela mpe kokanisa mwana. Siko ntango amoni ke mama mwelu akomi pene ya ndako ye moko grande sœur abimi azwi direction nzela kamba. Siko mama mwelu na mosika bengi mama ozali wapi oyo naza na kati na ndako bima. Ntango abimi tuni kaka mama oyo azokende nani. Mama bafongoli miso atali bien no mwana na ngai yo yokaka te bandakala naza kopekisa yo tika kolela yo oza kolela kaka. Siko mwana avandela yo na ndako banda tokunda ye azalaka na yo kaka na ndako talaka mawa na yo moye akota na Yerusalemi ezali te. Mama afukami asengi bolimbisi na kokanisa ye lisusu te akenda kokota naye na nkamba. Mingi mpe tozali tosalaka bongo yosolobi ya lokuta moto si akenda na ye yo soki ovandi kokanisa kaka. Alors ezalaki bongo. Papa Mbenza oyoki? Donc continuez. Merci papa nayoki. Otango wana nga nazalaki nanu mwana muke. Bino nde bakulutu po likambo yango eyeli ngai ndenge ndeko na biso oyo awuti boma aye kobimisa makambo nyonso oyo mingi tokokanisaka ete ezali balegende donc lokuta boye te oyo ekoki kozala te. Me papa Mfumalongo badangena kultima alobelaki yango nango papa na mikolo eleki azali kolobela mingi likambo ya baaméricain ndenge bazali kozonga oyo pe bato na mayele basosoli balobeli yango mingi na Afrique bakonte balobi ete bato wana baya na bango bisika ezali yango nabengi papa Mpanzu pe azalaki pe témoin oculaire na likambo ntango papa Mfumalongo alobelaka yango na 5 mois. Pe nabengi pe papa Kalu ye pe azali témoin na 5 mois makambo yango ezalaki ndenge nini. Likambo yango eyelaki na nzembo oyo ya kolela ya moto mwindu ndenge papa alobeli yango ndenge atangisi mukanda pa ya papa Katembo likambo oyo ezalaki na moto mwindu oyo ezali te kino lelo toza na pasi ezali nde ya yambo na kozanga kotosa koboka mobeko boko na biso Adam azalaki na mobeko moko
kasi ndenge abebisaki na ntango abebisi tata Nzambe asosolisi ye tike obebisi kasi angonga wana koko Adam ole asenga bolimi sepa tata Nzambe ye aza kokondane su tata Nzambe ezali te mwasi oyo tata Nzambe opesaki ngai soko opesaki nga mwasi te nde nga na nde nabebisi te na kozanga kosenga bolimisi yango nde tokotaki na etumbu oyo ya moto mwindo ekosilaka te yango nde papa Fumalongo na 1989 wana alobi ete mbala oyo tokosenga bolimbisi po ete etumbu po bakosila yango na kopesa nzela epai ya papa Kalu okende na mokuse pamba te ngonga si ekei tinsani mpe tokozela biso mpo na kotonga. Merci Nkolo na malobo pesi ngai na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ezali lisenga ya Nkolo ezalaka na 1987 biso bana ya Koreki tokendaka na colonie de vacances na Mbuki tosalaka 3 semaines na bozongo na biso ezalaki na fin ya mois ya juillet na début ya mois d'août personnellement nazalaki na problème ko sala nga kokoso il fallait na sala sacrifice personnel ezalaki mokolo mitano na ntango nazosala sacrifice wana nakomi na 15 heures na nini nakata sacrifice mpona kende kosokola nawelela ntango ya répétition na kati ya sacrifice nakata libondeli nakoyemba nzembo nga na banda koyemba ezalaki Yesu muyewonga do muntima me tutisi ya sunda gandado kwange ibundilanga kuvukya mwelame nasilisa te nakata mutema na ngai namoni mutema ebetinga makasi nalinga lelobi nini extrait wana elobi nini nzembo lisumu naza nango na mutema na ngai nakobanga nayebi te soki nakolonga na mokili oyo natikaka elika pai na Nzambe na ngai nde na ntango nayebi nzembo wana namoni mutema eninganinga makasi ondire batenga bande cassette na kati ya mutema ekomi kobaluka nde nakomi koyoka na kati ya mutema nzembo eza kobima ngai Nzambiambe monandondenga nani wambanga kadimpasi zitatamele yeunweki betotwe na monti ya filikampasi yebo bankaka bena monti zanda beti mwasambasi kwa bowa vanga bonto betompe batekela bubasumuka kabalomba lemboka kane kwa betotu babakananga ngakulendi kutu indula kwe kani mumpasiza masemeta utu ya ndala Nzambiambe ndijakolo ya kalamu beleza nononobe mafunda maya yenkama ya zamvumu pelezo nateye unwe kinga kulendi kutu indulako mbija pasi kwa mafuku ye mwene ekandandombe ngasangeko wavangawe
silisaki na komi nzembo ntango na ye na mbanza na lakisi likampa papa mfuma mbanza ezalaki na 87 nzembo ebunga nango ndenge papa asengeli ngai yango tokomi na 89 tokutani awa na koroki nkamba na koroki Kinshasa na ntango wana koroki Kinshasa aboyaki tosangana toyemba esika moko nde heureusement bakora ebanda koyemba bakouple mibale toyokanaki soki bango bayembi couple moko biso toyembi couple moko mpona kokisa les deux couple dimanche liboso eleki bango bayembi biso mpe toyembi dimanche ya mibale bango bayembi biso mpe toyembi dimanche ya misato nde biso sikoyo tozangaki nzembo tokoyemba oyo ezali ke ekotya bango mpena panzi likolo mwana ya papa batantu mama Vero azalaki parmi badirigente ye arapele nzembo oyo na ntango wana koreki toza kovanda esika jeteki avandelaka lelo oyo ntango tozoyema nzembo wana katanda banzambe nzoka nde papa Mfumalongo aza kolela na ntango yazolela bato mingi mpe baza kolela parceke papa aza kolela nde ntango azwaki maloba alobaki na biso boye eloko tobandaki kozela makasi na likambo toza nango mposa nde yango oyo kasi bino bajene boza na bolingo te bosangana bozala esika moko eloko moko nde na ntango wana nde liloba wana epesaki biso mpasi nde tosanganaki na koreki Kinshasa na koreki nkamba tokomaki eloko moko tobanda koyemba esika moko na ntango toyembaki esika moko dimanche ya liboso nzembo toyembaki mpe yango oyo nde na ntango wana papa nde akomaki kosenga ngo mingi alobaki nzembo oyo eza na ntina makasi ekozwa ampleur nango mokolo bokoyeba ntina na yango voilà nzambe na nga na mokuse na komba tata mwana mpe toza molimo santo. Merci papa Kalo. Yango nde lelo oyo ndenge papa Mfumalongo papa Diangenda kunti malobelaki yango te nzembo wana soki kokili ntango nde ekozwa ampleur nango lelo oyo bamikolo eleki papa Mfumalongo papa Simoki Mbangani apesi biso bakalkile ndenge moto mwindo ntango nini abandaki kotekama ye ndenge apesaki biso date nayebi te namda asimbaki date yango malamu oyo alobaki ke na l'an 2019 le 20 août namda asimbaki date yango malamu namda asimbaki date yango malamu ye moko kaka papa donc apesaki biso date ete papa mobu nini wana ebandaka mobu nini yango ebandaka limisa biso opesaki biso le 20 août 1619 yango asengaki biso tosala calcul soki tokomi na le 20 août 2019 ekokisi mibubolu 400 ans yango nde nzembo sikoyo papa Kalu awuti koyemba azwi yango na 1987 Mfumalongo aye koyembisa yango na 1989 na 5 mois pe ndenge alobi ete ekozwa ampleur apesaki mokolo papa Kalu apesaki mobu oyo kosala ampleur apesaki biso mobu te alobaki kaka esili alobaki kaka ke nzembo ekozwa ampleur mokolo bokoyeba yango esili mokolo bokoyeba yango ngeta papa kote basoloye mosakoli oyo azali mosakoli soki likambo esalami bonga koloba nayebisaka bino yango me alobaki yango te wana mosakoli ya solo me papa Simoki Mbangani azali kokebisa biso apesi date ya 1619 et l'an 2019 la date ya le 20 août c'est ce qu'on a dit yango nabengaki papa Mpanzu likambo oyo papa awuti kobimisa ya yaya oyo atikaka biso
soki tofongolaki matoi papa alobi aya abanda kokende Gombe Matadi abanda mpe kokende na Sonabati mpo na ntango wana nde bahopital ya minene nde ezalaki na bisika wana. Yaya soki abeli akenda Gombe Matadi mosala nini abandaki kosala soki tofongolaki matoi. Papa, je me comprends bien bango. Très bien papa. Yani Yaya yina nini kisana yuko ndaka sana. Abongisi koti na yepote. Na kumba tata mwana peve alongo na permission ya papa. Kunjabule na papa conseil direct papa Mambanza. Mutuna miyuvula justement yao mekuzila wa somla communication tikutubila. Papa metu ba mambo mingi. Diambo ya sio trombe yuvusa. Yani grand sera ngo nini banda kasala. Ngo banda sala kisalo ya kuteka batu. Yani wandaka kuvutusa batu ina ba wandaka kufwa bao. Okay. Po na chamwana donc ezalaki ndenge baza koteka moto mwenzo. Bamisusu baza koteka bango vivant, bamisusu baza koteka bango ya kokufa. Mutu akufi lelo boyibika akufi zoka nde bazwi molimo na ye bamemi yango esika bango balingi na bamoka ya banoko kuna ke kokoma mungaba ne Yaya musala bandaki kosala kobotola milimo wana kozongisa bango na bafamille. Musala bandaki kosala na Gombe Matadi, musala pe abandaki kosala na Sonabati. Tolani malamu na yango esika wana nde nazali kokende. Ndenge papa Fumalongo alobelaki yango wana nde na 1933 papa Simo Kimbangu atindi ye na boma na musala wana ebandaki kosala papa Kulutu na mama Kinzero. Milimo batu oyo ebandaki kotekama na ntango wana. Donc ebandaki kokende na nzela ya fleuve ekomi boma na banana kabinda Pointe Noire. Ntango wana Pointe Noire ezalaki na kombo ya Pointe Noire te. Nayebi te soki papa Katembo ndenge aza koseka na soki ayebi lisolo Namba ayebi lisolo wana mutu Pointe Noire mutu Brazzaville. Papa Franz Pwanda Mnabuke. Rachel Oye. Mbala liboso mais papa Kulutu na tangwana na 5 mois ayebisaka biso lisolo yango alobaka te yango ye akendaka na Pointe Noire. Papa John Mali bakokoyeba date wana papa Kulutu akendaka na Pointe Noire soki ane nini wana papa John Mali soki azali soki ayebi papa Kulutu ndenge akendaka kuna donc koboma mitambo nyonso wana mais toyebi ane wana ti papa Kulutu po akende sata telemaka rovike babinga bimsa secret na biso a partir à beach papa Kulutu balingi ndeka kati bazongisi après une semaine il est à Kataka Braza aketi Pointe Noire tebi le solo wana peut-être papa tukemusa ko yeba yango oyebi yango te papa alobi ke ntango wana yende na Chikapa antenne donc elaki dirigeant na Chikapa po ete ntango bakolonga na Pointe Noire bakimela na Chikapa ye atangi bango. Donc babanza lisolo ya papa Kulutu ndenge akendaka na Pointe Noire ezalaki ete mpona kolongola mitambo nyonso wana batiaka oyo bandaki kosalela trafic ya moto mwindu po ete bakende poto yango na kopesa nano mboke histoire pa papa Mpanzo paka
ayebisa biso na mokuse mpo nazokende likolo ko ngonga eke molai. Papa Mpanzu mpaka na pesi nzela. Merci. Donc, tata, moi, on président Longo, dans le prix, on comprendre que votre essence, Motindo, papa, pose la question. Pourtant, papa, mais tout va clairement, que grande sœur, qui est dans la salle, il y a une la mili moi bateau. Justement, on est bilingala. On est bilingala. Ah, justement. Voilà, lingala. Eh bien, ndenge papa Sengiango, nakumba tata, moi, on a fait mon centre. Bolim Sanga, ndenge na mekaki kokende peu à travers la question yo spécialement kinga ou que ça là qui clair papa Sembolengo ndenge grande sœur aza usala musala malamu ya kuwela milimo batu nenga ndazala qui un peu distrait yango na kende un peu à travers. Alors pour makambo etali ko bikisa milimo batu ndenge papa zozongila ka likambo ete baya bayate papa na biso vraiment ba mi pesa pona kubundila biso ndenge bilaka ezali ezalaki mukumba epesa wala ki papa mukunza bule papa Joseph Dengenda Kutima na 1947 accident esalama na ndunzi na mwanda kuna ya terremoto na mwanda na kasi to yoka ngo papa balobla kango mbala mingi ezalaki ndenge nini justement papa batindaki na banana azalaki commis principal chargé ya affaires civiles kuna kumaki bapesaki charge wana mpona koyeba population ndenge nini azokotambola mpona kotosa mibeko ya leta na makambo etali mosala ya leta mpe misala ya peuple bango moko misala ya peuple ndenge leta azalaki kokabula misala ya bamboka mpe ifo bayeba misala nini bakosala mpona kosunga leta ebien mibale apesamelaki mokumba ya koyeba entrée et sortie ya bapaya nyonso bakouta na poto mpe boyo bakokota donc bato soki ekumi na banana avant ikota papa ifo asala prospection na kati ya bato koyeba makambo nini eza na kati ya bato wana bato nini boni na makambo nyonso ndenge moko kozonga ya bato to bamindele na poto soki bakumi na banana ifo papa akuma wana atala likambo nini eza na kati be mokolo wana papa ndenge na bonzambi na ye alobaki na bato ekokoleka te parce que makambo eza na kati ya dombro ya masuwa donc ezalaka na kale moko na se oyo batiaka biloko moko ya kobombama nde kuna papa obligeaki ete balongolaka barégime nyonso ya bitadi ezalaki kuna mpona akoma na place ya korepere mwana oyo balingaki batekisa na poto ntango seke wana ebimaki papa alobaki ke masuwa wana ekoleka te alors bango moko bamindele ntango wana basalaki batelegramme commissaire de district azalaki saisi commissaire de district na boma asali message na ye na gouverneur général na poto na roi nde roi apesaki mitindo ete papa Joseph alimbisa alekisa masuwa wana parce que ezali faute ya bato mwindo nde balobaki na ye pesa matei na bandeko na bato mwindo parce que bango nde bakokazonaka makambo wana kotekisa bato mais papa abengisaki banotable nyonso ntango wana bachef de secteur bachef de groupement ndenge toyebi bokonzi ezalaka na bamboka avandisaki bango alobaki na bango tala makambo ezokoleka bino bandeko na ngai natindami mpo napesa bino matei parce que mosala bozosala ya kotekaka bato eza malamu te donc bino bakonzi boza baresponsable makambo oyo kosala yango lisusu te. Alors parmi ya bato bazalaki wana mama ya mokonzi oyo papa akutaki na banana kuna na bureau azalaki douanier principal ye moto azalaki kogere kesi yonso ya mbongo ya kati ya poste territorial ya banana ntango papa akomaki kuna
bazwaki kese bapesaki yango na papa Fumalongo, papa Joseph Dangenda. Bien, papa wana asepelaki te, ayebisaki na mama na ye, mama Bwai Marie-Louise, ke mama na ngai tala makambo ezoleka na mosala, depuis mwana Simon Kimbangu aye awa, kese ekumi na maboko na ye, ngai nakumi maboko pamba. Banda tango wana pe mama wana asilikilaki papa, nde na réunion papa asalisaki mpona kopekisa mosala ya koteka bato, nde bakangaki likambo ye, abimisaki likambo na ye, ke mwana mbali wana ye mpona kotungisa biso awa, tala makambo asalaki na mwana na ngai, mokolo wana na kanda na ye, mwana na midi, alingaki aya na ndako, mais azwi vélo, azopedale kaka sur place, jusqu'à 14 heures, akumaki te na ndako. Alors, akamaki pe kesi ya oyo eza kogere mwana, ye mutu akuma nango. Donc, azali mutu mabe. Nasali yake mystique, mbongo ebungaki kuna na coffre-fort, mais basalaki eloko moko te. Lokolo kumi boye, en tout cas, il faut tout ça la yonso pour être akufa. Ndesika ba montaki programme pour être papa que nous a l'accident dans Ndonzi, pour n'aller au Karango, qui a eu l'accident le 17 janvier 1947. Donc, pour Ndonzi, ils allaient pour Moko, ils ont permettre aux Portugais, pour nous quatre ça, pour y aller côté de la Bisso, pour ça le trafic n'a pas encore côté de Sabiloko, Madezo, tout cela, les Bilango. Alors, pour Yango et Bebaka, autre nakati ya pont wana, avant 50 mètres ya pont, ndesike zaliki zando monene, presque international, parce que zando wana, nzambi na mayene na bango, nde babongisaki, keli kamongwe sala mandengi wana. Parce que banzambi na biso ndenge bazali awa, bazaka na calcul moko difficile, okoko yebate, tango bapesi musala, na kati ya musala wana ndenge basavant bayaki, na kisasa na 1990 balobaki yango ke soko bomoni batato misato batindi bino musala bosala kango parce que bozala kabino moko te na musala oyo batindaka bino bosala kango na bawe. Donc justement papa ndenge mayele na bango ezali accident il fallait salama. Et bien mokolo yango biloko ezalaki chargé na mutuka mabaya basete na biloko soki na korepare pont ya Ndonzi bakumaki justement na mboka moko babengi Liawenda na Liawenda tango bakumaki wana pine ya sima ebande opela moto frein donc babande de frein tangamaki nde chauffeur atelemaki babandi kobongisa na baprisonnier bazalaki kuna kati ya mutuka. Papa, ndenge kaka ilekaki na ba accident papa Fumalongo, je crois que papa révérend directeur Mumba alobaki yango. Donc presque même geste. Tango papa Fumalongo amoni caprice wana, ne alobi na chauffeur tozonga na biso. Chauffeur alobi non, tu peux continuer kaka. Bon, ça va, le code komi boyi tokende. Eh bien, ba continuer ki, ba komaki na se na mboka moko, ba bengi nkandango, ba kutanaki mama moko. Azalaki na sani ya fufu na mwana na mabele asengaki wa papa babandisaki ye justement baprogresse mpo banda kokita version wana ya Ndonzi. Et bien frère bana moko esilaki ndesika chauffeur akangaki alobi papa accident. Bon bana moko bakomaki na place wana camion esalaki tono papa lokola bazalaki na liboso chauffeur chef de la cité et papa na côté droit et papa na bonzambi na ye abimaki malgré na tono kuna abimaki mais yende mutu abanda kubimisa bato nyonso banda chef de la cité azalaki na kati na chauffeur et bien na nsima kuna mama wana na sani na ye ya fufu eloko moko epanzanaki eza te likambo kokamba azwaki sani na ye na fufu na mwana seso. Alors bato nyonso baprisonnier bazalaki na kati na cantonnier moko kaka azwaki ku bamemaki ye na kabinda sika akende ozwela traitement. Alors papa sango etambolaki d'ailleurs avant basala accident déjà sango etambolaki na banda na kuna
mais moi, je suis déjà accident. Ok, papa, c'est un accident, il a tombé. Eh bien, na poko wana, c'est le rôle de Sangwe Tambolaki, chef de village, à Wutaki, Zamba, bah, il sait qui est non, à Watozo et Kambona Maïkuna, moi, là, c'est moi qui m'a envoyé l'accident. Ah, tika qui est là. Akumaki kuna, akuti. Ah, mon conseil a dit ça. Et on trouve ça dans le bureau de banana kuna. Et il y a ah, na yeko yipsayo, pardon mingi, ah, ou depuis le bandeli, yabakoko la biso, ah, ou batbala la kate. Yango wana na kosenga yo tokende na mbuka tokende olala kuna papa alobi te na kolala kakao mokonzi ya mbuka wana alobi na yeke lokola bato balalaka awa te yo ndimi kolala awa yeba te makambo kotikala komona awa ya yo moko ya alobi na kolala kaka et justement alalaki place wana na ntongo vers 6h moins mokonzi wana ya mbuka akomilaki ye ndesika alobaki ah en tout cas, ils ont un mosusu. Donc, nous, ils allaient justement place, basé côté qui la battu, oyo, papa, basé le bilabi, sautant, yon, soke, bayate, justement, yango, on a dit tout l'année que témoignage, que batuana, bakumi komonana, bakumi nanzila, pendant que zongi la biso. Eh bien, histoire, les hommes, bakasi, les hommes, nene, moi, na côte à la profondeur, et société, n'engagé un ami, que tout ça n'a pas bref, il y a un gouvernement dans la symbolique, la convertata, moi, on appelle mon sang. Amen. Donc, nous jouons les Zanda Moulin, les Alakiwana, au Tekabat, Ingeta papa. donc, au Bazouta, Angola, RDC, Bazokota Kabinda, Pointe Noire, papa, monsieur. Kumba Pointe Noire, il y a visité. Il y a un place à papa Panzopak. Je me suis dans nos micros. C'est en 1983. Papa Fumalonga Lobagani. En 1982, merci papa. 82, le 30 mars, à Kumaka justement dans Ndunzi, ndeye mutu asembolaki oyo son alobi awa que place oyo ezali place moko mystique zandu monene ezalaki awa mais nzambe akanisili mutu mwindo po ete likambo na ye ezonga donc bato batata bamama lokola tozali awa vraiment nzambe asunga po ete mosala oyo esalema ekoma na suka donc en 1990 Ndunzi ezalaki inauguré et justement après l'inauguration Papa Mambanda kendo sala nde akumaki na Kisasa yango pe tolandaki bien epesaki nzela na Papa Fumalongo po ete kokende na Genève kuna na kokuma te wana ezali makambo bango moko na papa. Merci papa. Merci papa disciple. Merci Nkolo Nandai. Na komba tata mwana mulimo santu papa eloko na eko témoigner awa ezali lisolo yo lobi ya papa Kulutu na bozongi na ye na Pointe Noire papa Gangenda tindaka nde biso na zone mère tokenda osambela na zone mère papa tikalaka atindaka biso tokendeke ba CD ezali ti lelo ngaza na CD wana ndako na nga naza na CD wana eza na ndako na ngai ntango papa Kulutu azongaka papa Gangenda atindaka biso alobi bamusicien bokende yaya azongaki bokende bosambela na ye na zone mère tosambelaka na papa Kulutu alobaka boye alobi voyage na sali ezali voyage moko ya passe mpo bakangelaka nga nzela nakende Brazzaville même kokota na Brazzaville nakota na Brazzaville te même kokota na koke na Pointe Noire avion kuta mataka bakomplikaka yango le bakomi na aéroport bayebisi papa babi papa Kulutu omoni ke avion eza bien te malamu ozongo koko voyager te ye alobi je dois voyager alors bavoyageaki ntango bavoyage vraiment ezalaki voyage moko catastrophe ndenge ye moko papa Kulutu alobela biso na zone mère mais bakomaka
Tant bakomi na point noir, papa, basalelaka ye théâtre. Siko théâtre basalelaka ye ya bandoki. Kuna na point noir. Tant basalele théâtre bandoki, papa Kuluta dit, ah, bon sikoyo, boye ko yambanga kaka, da ba théâtre ya ndengo yo, bon ngape siko na kolakisa bino, soki na zanali. Ya solo na makam papa Kuluta salaka na point noir, 2 mal ya bakisi. Oyo papa Kuluta swaka na point noir. Tanga ye kolala, ndenge papa Kuluta lobela biso. Tanga ye kolala batindele nyoka ya mitungi bale. Nyoka wana tangwa ye papa Kuluta tale aludia uza mwana. Ale, abomi nyoka wana. Tanga abomi nyoka wana ya mitumi bale. Kobanga wana tongo tango tani bamba iba ikake nyoka wana osala papa Kulutu makam. Eza na ba cassette naza na CD ya. Soki na pesi okotala ndenge papa Kuluta lobelaka. Alors, tant papa Kuluta abomi nyoka wana ebangisi bato point noir tongo tango etani babando ya kopesa bakisi babando ya kopesa makambo nyonso mabe ezalaki na Kongo. Et papa Kuluta azongaka na 2 mal ya ba biloko ya mabe ya bakisi oyo baza koya kotika. Bon, tata moko azalaki mpe mondimi na biso yake ndango ozwa kisi na Japon mpo azala na mort. Papa Kuluta tunie bosiko kisi yo ozwaki na nsinsani otie combien abio papa Kulutu vraiment eloko moko te. Donc sikoyo kisi wana okenda kozwa ya pamba. Donc elekaka mwa mokende mwana mokuse po papa Kuluta alobaka makambo mingi mais nalobi oka na mokuse po soki papa aza koloba likambo malamu biso toyokaki faut totémoigner po balobaki likambo wana mpenza ezalaki bongo. Donc voyage ya papa Kuluta asala na point noir biso toyaka lero papa Kulutu tosami na zone mais nde papa Kulutu ayebisaka biso nde mwa moke wana papa. Papa Diomal, il va dans commentaire, on peut s'en avoir j'en ai papa Kulutu. Ah, Bolims. Gaye, bazaki na pointe noire. Devoir nazalaki nango, papa Fumalo, papa Diangé zaki mboka na ye. Alors que des temps on nyonso. Gaye mpe alors que des mingi na pointe noire. Mission nazalaki nango bango misatu banyata na mboka wana. Na tango nazalaki na Chikapa wana papa Kulutu auti Pointe Noire asi azongi na Kinshasa akomilinga mukanda alobi mwana na ngai tenge osenga kina kende Pointe Noire na uti kuna mena zubango bamali mibale ya bakisi na bango kuna ya alobi batindila nga nyoka ya mitu mibale kumaki yango na mikanda na tangi oyo ya papa Kulutu eliki kawa ya papa Fumambanza na salitu yepe ake kuna tango ake kuna azongi alobi namoni mboka ngo habite papa Kulutu soya alobaki ni Pointe Noire ebongo mekoma na éviter ce qui va tika makambo nyonso ya mabe wana yango kaka papa Mbete. Merci papa. Na komba tata mwana pe Molimo Mosanto ezalaki na 1985 oyo tokendaki na Pointe Noire na papa Kulutu. Tozalaki pe elongo na papa Firmin mama Kulutu bambuta betino tozana ye awa bama Gabi et puis bandeko mosusu ya SPC bamususu pe bakenda na ngambu wana ya solo tant tokomaka na Pointe Noire réception liboso ezalaki théâtre tango culte sili tolingi tokota na partie sociale théâtre esalamaki na jeteki. Alors na théâtre wana tolakisaki bizaleli ya bandoki na butu pe na moi kaka. Papa Kulutu asilikaki makasi tanga ya kozwa maloba lobi